batata ba mama pona makambo ya défilé tolingaki toloba boye selon enseignement oyo bandeko na biso ya GTK bateya biso na nzela ya bateatre mutu nyonso oyo abinaka na kati ya lingomba na biso tozali na possibilité mibale ya comprendre bango. Possibilité ya liboso ezali baye bakambaka biso na ba défilé baye batelemaka liboso baye bamemaka mulongo mingi kati na bango bazalaka bana ya satana. Alors objectif na bango ezalaka nini? Baye nyonso balandaka bango na sima oyo batambolaka lolenge bango bazali ko défilé babengami ba envoûté spirituel. Envoûté spirituel ezali mutu oyo azali possédé na milimo ya mabe na kati ya lingomba. C'est-à-dire pona koyeba bango bokoyeba bango na nzela ya ba défilé. Oyo azali liboso azali komema mulongo keba na ye azali mwana ya satana. Kolanda uniforme oyo ye alati te, kolanda pe kimia oyo ye azali na yango te, metango azali ko défilé azali ko bina selon enseignement oyo tozwi na nzela ya théâtre ya bandeko na biso ya GTK elakisi ete bana ya satana mingi nde bayaka na liboso ya mulongo epo bamema bino bana ya nzambe e na kati na bango musala ezali ya koamvute bino po ete bino bolanda lolenge oyo bango bazali kosala nini bazali kodefile. Tolanda ba théâtre ya GTK pe tolanda ba comportement ya baye ba defilaka lolenge wana e bango moko pe bisika bazali balanda po ba comprendre ete biso tosi toyebi bango na misala na bango selon enseignement ya bandeko na biso ya GTK ete bazali ba envoûté ou soit bazali possédé na milimo ya mabe ou soit baye bazali komema bango bazali bana ya satana oyo baye na misho ya koenvoûter batu oyo bango bazali komema na mulongo. Yango biso tolobaka ete défilé na mulongo oyo yebi ete mulongo oyo ezali ya bana na nzambe. Mais soki ozali ko défilé na mulongo oyo ezali ko kambema na bana ya satana oyo baye koenvoûter bino keba tata mama okobungisa kondima na yo. Donc baye bako défilaka ndenge wana eke bayebi ete bazalaki possédé bazalaki envoûté bozali obligé ya kokota mabondeli ya makasi po ete molimo wana ya mabina elongwa na kati na bino. Baye pe bakoyaka komema mulongo na lolenge ya kobina bayeba ete biso tosi toyebi ete bazali bana ya satana batubela balapa ndai bakata ndelo ete makambo wana bakozongela yango lisusu te. Tango na biso to bandaka kolapa ndai soki nazongeli na kufa bango pe balapa ndai soki bazongeli mabina na kati ya lingomba bakufa soki bazongeli mabina na kati ya lingomba bakufa pamba te ezali kofingisa lingomba. Bolakisa biso GTK ndenge atambwisaka biso bolakisa pe biso mabina. Na kombo nzambe tata vanga pe molimo do santo batata ba mama to kosenga na bino bolanda très attentivement vidéo oyo tetieli bino awa ndenge bandeko na biso ya GTK bazali ko défiler bazali visiter na bana ya satana to bana ya satana oyo baye na mission ya ko envoûter bana na nzambe bango wana bazali na liboso balati ba rouge. Mais tant que vous défilez, rouge était kaka vert et blanc. Mais pour vous voyez, kaka dans le lenge bazali comme mabino. Donc piso ba etozali na kati ya lingomba ba etokota kana ba défilé toye ba yango ete ba défilé mingi ba memaka yango bazala kapana ya satana. Et piso ba etolanda ka bango soki tokoti na esprit ya mabina elakisi ete tozali envoûté. Donc mateya oyo ba tekona sur GTK bazalaki na kosa ya kopesa biso na kati na pièce ya théâtre oyo yango wana yo soki obinaka sosola pamba te défilé ezali mabina te toyaki na kati na lingomba mpona kobikisa molimo na biso mingi kati na biso bazali na baresponsabilité ebele kasi bazali bandeki te mingi bakoti na lingomba
avec une seule objectif ya kobungisa bana na Nzambe. Yo na ngai tobiangami bakibangise. Toyebi ete mission na biso na kati na Lingomba, toyebi ete toyaki na kati na Lingomba mpona kobikisa molimo na biso. Yango tozali kosenga na bana ya Tata Simon Kimbangu tozala mayele. Tozala mayele, tozala mayele, tozala mayele. Totika kolanda baye bakotefilaka ntango nyonso, totika kolanda baye bakobinaka ntango nyonso na kati na Lingomba. Sino te tokoya kobungisa molimo na biso. Nani ayebaki ete baye bakotefilaka baye bakosalaka misala wana bakoki kozala bana ya Satani? Nani ayebaki ete baye bakobinaka bazali envoûté? Bandeko na biso ya GTK bauti kolakisa biso yango na théâtre ete baye nyonso bakobinaka, baye nyonso bakozalaka soki faki ezali kobeta, friki ezali kobeta, ba changer ko défiler bakomisi yango mabina baye wana banso bazali bana ya Satana. Yango omoni biso tozali kobeta kelelo mpona kolakisa ete défilé ezali mabina te. Soki oyebi ete okokoka kodefile te, okokoka kobina te, fanda na yo, tika baye bazali na motema ya monene, tika baye bazali na motema ya monene ya koyeba kotosa mibeko, basala defile ya malamu oyo kopesa ndakisa na mokili. Totika koyokisa Lingomba soni, totika kofingisa Lingomba na bizaleli ya bana ya Satana oyo tozali ntango nyonso kokotisa yango na kati ya Lingomba na biso. Voilà batata ba mama, yo ozali na ngambo nini? Ozali na ngambo ya bana ya Nzambe oyo bazali ko défiler na lolenge ya solo, ou bien ozali na ngambo ya bana ya Satana oyo bazali kobina. Pamba te tango ozali kobina, ozali koyokisa Lingomba soni, ozali koyokisa baboti na yo soni, ozali koyokisa banganga Nzambe soni, ozali koyokisa Tata Simon Kimbangu soni, lifuti na yo kozala na lifelo. Yangalala kwaku yeye twenya wa mandwe yaya kadiwa monenge nilembo mumona na yenzambi meso mumeso lutuma meno mubisalu lusimazola ye misiku asilwa tambuleno kipwanza kya mbebe yangalala kwa